Franchement, les comédiens, beaucoup mis qu'on décevoir biso. Franchement, beaucoup me décevoir bateau. Mais na uchu kota la vidéo moko nazo mona ado yuwe siatula molai boke me malabrune kuna étant que beau présenter étant que veuve ya Jani Faye. Non comprendre était soit on va partir nous soit tozo loupé ou bien zandengeni. Bon représenter la brune est comme veuve ya Jani nandeni. Ok non pokore ke Kinshasa na msuwa loba ye fasciné mais ako signé pokora Jani kinde Kinshasa tant que qui mais hermo pe beau sciencer Jani na la brune babala na te na France ba yebi bango te tant que moi sina mobali bana nyonso la brune bota bazana kombo Jani te. Ce que c'est un rapport nini oeza entre Jani na la brune oh qui corps à Jani bien loko il faut ça faut benga boya na la brune bo bibise loko la veuve mais franchement le comédien soit na habité bambon on ba cotisation ba comme oche comme nango et comme na makamususu mais c'est pas normal mutu batu no so bazolo bela a bazolo est-ce que boko mema ku ne tant que veuve na likambu ni nazana zema mobali mususu mwana suka boti mwana Jani te bino no so boyebi bo moni ne makambo Jani ekité matière les bozo même la brune wana ambassade kuna Congo qui représenter tant que veut mais est-ce que vous réfléchissez quand même hein franchement boza bato déception moko hein donc na moni kuna tina olobela bato balobela suma matango te parce que bon na ba mbongo ne bato bazo tchana bato ba robosa na makambo ne so bande ko lela o bato nyoso bato bande ko loba loba nyoso ekena ka lo ekotomba lo ekotombe vraiment lo. Franchement, naza dessus na vidéo wana na moni adoyoué na moni mola il n'habite mola ya ça na il on y a joué on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Bon même la brune kuna tant que veuve ya Jani na likambu nini. Hein? Et ça nini ngo ba sentiment we bozana ngo boza nini yango. Viens na sia tu la okola taper matanga mo ya Jani ngo na ndemo pa kitoko ta. Dadi likambala kufa o tikala ko mona na ta. Mira esa uta na groupe no akufa uchikala ko mwana te pourquoi zola ya Jani a uta na groupe ya Chic Choc lo yenge panga dia hein mais franchement ils a passé hein.